Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu Mama Deline na liboso na bino kosala video oyo ko partager makambo oyo Nzambe atie ngai na partager na bino na video oyo kolo aza na biso. Makambo oyo na partager na video oyo eza makambo oyo kaka deja tolobela deja makambo ya ba provision oyo to bandai koloba ke to tia ba provision na ndako to tia ba provision na ndako. Lelo lisusu na ye pona partager na bino Saint-Esprit aza na biso asunga biso na video oyo to bondela po ete na partager na bino makambo nga na monaki na ndoto na ngai na makambo oyo bato mosusu babengaki nga pe bayebisaki nga Mama Deline lokola na yaka ka pona loba na nga nazaka lokola Noé po Noé alobaki pe kaka alobaki tina suka leri ashe kangamaki nango ekangamaki yango nga pe Mama Deline nazanaka pona loba ezo dépendre na mutu ndenge akozwila makambo na oloba to bondela po ete kolo azala na biso na komba tata mwana pe ya Molimo Santu Nzambe na bomoi Nzambe na bikama kolo Yesu Masiya papa Molimo Santu tala biso bana yo to eli boso na ngai na bandeko nyonso bakolanda video oyo to beleli o Molimo Santu za na biso papa yo ndo pesi biso souffle de vie pe ma oto za na ngwe uti epai na yo to zonsi pe matonde epai na Nzambe na biso za na lokumu kuma masanjolama na nyonso sa na bomoi na biso kolo na beli présence na okati na nga papa yo kota kati na nga na loba te me yo loba po ete bana oso bayoki yo papa bako comprendre eloko ni oyo ngoloba na bango na video o papa zwa lokumu mpona nyonso na telemeli oyo nyonso eza yo te eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na yo Molimo Santu nde nalobi amen. Bandeko na ngai Mama Deline mpona ba oyo na boyebi ngai te oyo okolanda ngamba liboso nga Mama Deline video oyo nalobi nasala nga mbangu po emataki nga ça fait quelques jours emataki nga nasala ngo mais nasalaki onte ba video mosu ezalaka makambo mosu ezalaka so emati nga nasala ngo so nasali yango te après eleka na kaka eleka po mwana bosani mpe na otika kosala ngo te mais oyo nalobi ke fo nasala ngo nayebi te Nzambe azosepela na nga nde naosala video oyo na bandeko na nga eza makambo kotia ba provision na ndako tolobela makambo ba provision kotia ba provision ezalaka na 2021 to banda kolobango na 2021 bandeko na nga makambo oyo tolobelaka kotia ba provision na ndako elinga kosalama na 2022 na 9e mois ou 10e mois na septembre bien na octobre 2022 elingaki ezala makambo mokili elingaki eningana na ndenge ya mokete oyo tokokai koimagine te ndenge mokili elingaki eninganela mais Nzambe na bolingo na ye asalaki ke ayebisaki nga abinanga na apaiser yango makambo elingaki esalama makasi surtout na France po makambo elingaki esalama na France yango mutu elingaki eningisa mpenza mokili mobimba ozomona elingaki eningisa mokili mobimba surtout baeurope baétats-unis elingaki eningana makasi mais Nzambe na bolingo na ye nde alobaki alongoli yango te mais apaiser yango ekosalama me ekozala suna makasi lolenge oyo ezalaki te bandeko na nga makambo wana na 2022 na 10e mois to na 9e mois soki esalamaka ata biso bato totiaki ba provision tonga tokolia yango te tonga tokoka kolia yango te tonga tosufri kaka yango Nzambe na bolingo na ye loko aza Nzambe amonaka nyonso aza Nzambe oyo soki alobi ke naosala likambo na nga boye so mpe ye moko atalika te mpona bien bana na nga te nakendela nango boye mpona bien bana na nga nazongisa yango boye ye moko kaka moto adirijaka ye te ye moko lokola amonaki ke eza malamu ke apaiser yango ezala so makasi te yango omoni mpe ke esalamaki lisusu te sikoyo lolenge nini makambo ekozela ngai na yo toyebi te nga na ye kaka kosala video oyo biti nango nazosala yango mpona koyebisa bana Nzambe nyonso oyo bolanda nga na Deline Television soki otia ba provision te le tolobaka toka liboso toko otia na yo mama papa tia na yo
tolobi teke totondisa baprovision ebele te baprovision omoni nzambe aza nzambe abia kopouvoir ayebisa nga kopouvoir tozanga eloko te nayebisa bino ndoto nalotaka bamai esili biloko nyonso esili oyo totiaki tobimi na baba toke kosenga ezalaki na bacondition mpona bapesa yo mai ya komela bato mosusu bandimai bacondition wana nde biso tondimai tele tozongi na ndako toye kokuta bamai biloko ya kolia etondi na ndako nde nzambe alobaki ke elakisaki ke tozanga eloko te me yo tiaka oyo esengeli otia tia na oka oyo esengeli otia tia na oka oyo esengeli otia do video oyo naoyebisa bino ke na sensi ke ndeko nanga kozanga quelque sac ya loso te na ndako ya réserve kozanga ata quelque litre ya na réserve mai kozanga mai te bozela sikona ke nango omoni bato ebele balo avant na koma na mambo nga na monaki bato ebele na mona yango pe ata na bakommentaire bato ebele bakommentaka yo kuto yebisa bato batia baprovision wana ebebela bango na bandako bandeko nanga nazonga nanu futo zakaba na mayele le tozoloba mamba baprovision nga mama Deline na oloba na yebisa bino ni bo protéger yango nzamba lobi toyebi anete toyebi mukolo te mais bo to protéger yango na lakisa bino voir même ba pareil ya sous vide na lakisa bino appareil ya sous vide faut kosomba appareil ya sous vide pona kotia biloko tolakisa ba position nyonso bandeko nanga nga so na yebisi bino babiloko nyonso oyo nga natia baprovision eloko kaka oyo expire eza bamayonnaise mpo natia mpe bamayonnaise yango nde expire bamayonnaise epuis banido lisusu eza natiaki quelque boîte ya nido ya minene wana namonaki ke ezoko expire kala mingi te donc il faut expire na 2024 na avril mars banini yango tokoma siko komela yango do nazo remplacer mususu ozomona do faut ko remplacer mususu bana mayele ba remplaçaka tolobaki yango kozala ozwi mwa 5 saki na oyo ya loso obombi na ndako soko protégeant na souvite nga oyo baloso nyonso ba farine nyonso oyo na protégeant banda 2021 tisiko ebeba te tisiko ebeba te do naza kuna tina te ya kozwa yango naza kuna tina te ya kozwa yango na changeaka na ko changer te ponde na tiango déjà na ba sous vide wana ebeba nango te eloko te za ba farine te rumela te mais za na batu mususu ebota banyama bayisinga mama Deline bilo ba provision na tiake boti banyama uto bakumota mbwati na ndako ba biloko wana ba set wana ebima na ba farine na loso ozomona donc bandeko nanga wana soki obebisi biloko eza po yo moko ozaki mayele te pona kobatela biloko wana tolobaki ndenge nini akoprotege bozela na lakisa bino nini mais nini mo ozela bozela na lakisa bino bozela na lakisa bino loso oyo natia yango banda 2021 to 2022 yango oyo loso ewumela te yango loso bomunde natie boye na mulangi ya mai natie loso boye na mulangi ya mai donc eza pe façon oyo okoki kozwa mayele mpona koconserve biloko po kozanga te nalobi te ke botondisa bandako botia ebele botondisa te po bato mosusu baba mama Deline kopie biso mbongo boye ndeka bato boloba bandeko nanga makambo ekozala toyebi anete ndeka na yebisaki bino toyebi anete na okena mambo nzambe atalisi na makambo bato mosusu bazwi na onga monaki oyo naobanda nao na boye po bobanda nao teke bo ezala bato mosusu le ayoki kaka na nzolobi ya mamba baprovision pa akati ozomona bozala mitema kilo te bandeko nanga tozoloba omoni ndeti oyo eza 5 litre omoni na ndako so osomba milangi ya mai oyo ya mike oyo so osomba milangi ya mai ya mike oyo osomba su milangi ya mai ya boye te banda kosomba ya boye
ekosunga yo po otiaka ba provision na yo. Na kati osombi pe na entonnoir otie. Na kati okotia loso, okotia semoule, okotia pe farine. Mais omoni le otie awa pona yebisi bino oyo banda 2022 soit 2021 na suka to 2022 oyo. De 2022, 2023, de total 2024, de ekosi 2 ans loso bandeko nanga. Ekosi 2 ans na katia. Botala ndenge ezali, le na tie boyo. Mon soko tie loso tondisi, ozomona ke na likolo nango ezotika la vide. Na vide wana eza mopepe. Le yo kokanga, nde etikali vide le yo kokanga boye, ekozala mopepe na kati. Mopepe wana nde akobotisa banyama. Akobotisa banyama yango na oloba to comprendre kale to soloba. Pourquoi to comprendre te? Pourquoi to comprendre te? Izana muntu mususu akotia yango maya mapamboli nazo ko insister. Maya mapamboli oto kotia pona le 6 avril, fongola bouchon soko fongoli bouchon te mitali yo. Fongola bouchon maya mapamboli na oboye. Elala ya kofungwama. Kokanga te na insiste awa po ezate mama Deline nga na kanga ki na ebite na tana soto sandeni. Omoni ana oloba otie na awa na bouteille oyo, mais après omona ke atotondisi mais ekokita kaka. Yo siko soko otie po mopepe ana boto banyama te tala nga mwana mayele, nga mwana mayele tande na Salomoni. Oza ba feuille de laurier. Na tia ba feuille de laurier. Ozomona ozwi ba feuille de laurier ata 4 otie likolo a po mopepe zana bozana la excellence susu pona la excellence moni ko eza ba ai zela ngana mwa mayele eloko ebebi ngai te eloko ebebi ngai te talaka baloso tosomba ngole wana puis ya bien ezoko longwa te mbe na la excellence preuve à la pluie ezoko bima te ba ai mibale ya lia okotia moni yango na teki ba ai apo présence a ai awa nyama moko atalinga bima boy plus akufi anga bima do ezo protéger loso dona likolo na kati ya espace oyo po na kati espace ezate nyama okoka botko ko sala mate age quoi akoka te soko tie vraiment okitisi en pinda boy kiti espace ezala te ana likolo otie ba nini na wana otie ba feuille de laurier na ba ai otie wana okangi na yo kozwa suso tondisi on likolo okangi bouchon mikiapi okangi na yo yango wana de 2 ans yango oyo misu na tia na ba sous vide moyena la tsebino eza te eza musika o eza pembeni yango na la tsibino yango oyo ozomona naza pe capable ke na lobi ke so lo ceci na salela na ngai yango po mona salela kampe mona sali na ngai yango mais lokwa nazo salela yango il faut so na salela on faut na remplacer na zongisa ozomona donc banido neti banido ndenge nazwi ku ya banido oyo esaki kezo ko expliquer car mingi te na misali leon sikonde ezana il faut na so na somba banido soki na kosomba ngo na préféré na kutu na somba na ba miliki concentré oya ba boîte mikiana na ebite nde nzambe kaka komemela so na somba nido na otiango su musika te feza la pembeni so na stade na auto salela to bimisi na remplacer nazo changer ka wana biloko msu aba date ya mike futu ko changer so otie na oboye akorumela na ye surtout sous vide so na epsi no ba ona tia na sous vide ekangama libanga pendo ka so ba bambi yango donc ekobeba tende ekangama libanga bongo ekobeba ka te donc voilà yona ngena loba siko puna nini na son si vidéo oyo na tela bino mamba ba provision auto tia ba provision po na bandano na nga moko nzamba lobaki to tia ba réserve ya mai na bandako na biso na sala ngo déjà na ba vidéo nde tozwaka pe ba bidon to tiaki ba mai avant que to tia ba mai nzamba lobaki fo bo tia ba mai ba bidon wana bobomba ngo vidité na sala ba vidéo na yebisa bino totoka to na tcha na lo banga mo personnellement na tia ba mai pena na ndako to tia milangi ya ba 25 litres to tia kango na ndako
ata 10 ou bien peu plus de 10 totiaki. Après, ekoleka nango avant na sa déménagement, toko déménager quand même te ke na ba mai na biso kudu kudu non, na sopaki ba mai wana bandeko nanga, na sopaki ba mai wana. Po avant na tia ba mai na ndaku na lotaka ndoto moko, on dirait so na bosa ndoto onte zaki ke bato bazoluka ba mai ezate me nga na kutani na ba bidon ya vide na ndaku me ezaki na ba mai te. Donc il fallait ki kotia yango mai. Donc ezaki bon so pe bato bakutani na bosani na lobela ngo na ba video na bosani ndenge ezalaki yango tinde ke totia ba mai na bandaku. Nde sikoyo le na sopi ba mai wana bandeko nanga tolanda bien na uto mona somo na ebisi bino. Le na sopi ba mai wana tomemi ba bidon na biso ya vide na ndako ya sika otokoti. Le tomemi ba bidon ya vide na ndaku mbala moko na tiango na balcon. Na tia ba bidon na balcon. Mbala moko neige moko neige koyaka na ba bidon je crois neige po ekota kiti na balcon nanga. Nde siko ba bidon etambolaki na neige je crois le neige komi mai. Nde ba bidon je crois etamboli na ndimi te ke eyaki yango moko Saint-Esprit mutayaki na ba bidon na ti na fenêtre ya porte ya fenêtre ya chambre. Porte ya chambre do o ya balcon, porte o balcon ya chambre. Nde natala boy o ba bidon etelemeli nga na porte wana. Sule natala nga mona ndoka mga o ba bidon o ezaki na coin kuna. Ngabi ba bidon o ezaki na coin kuna. Ndenge yeti na porte ya chambre boye ekomi ana zota siko ba bidon nga mona olubanga ese nzambe mutamemi ba bidon o pona tiango mai to ndenge nini. Nde na zota na otanga bia eza neige. Ngabi eza neige le neige esilaki nde sali mwa mai ememi sikoyo ba bidon wana. Mais pourquoi ika kote na porte boye koza teke nzambe oloba na tia mai. Ngabi oke na otika mpe ka wana. Poso na tiki wana te na bina zongisa ngo kuna na koyeba te na ozasu na ide te ke na tiango mai. Mais ezalaka na mona kango po na tiango mai. Même façon na zo mona ba bidon na baka na tiango mai. Na yebi ke nzambe atie ba bidon o ezala po na tiango mai na bosa na ko tiango mai te. Bande ko na nzambe na biso nzambe soka yebi ke yo so yebi likambo wana. Po loba na yango lisusu ezalaka pasi. Po yebi ke yo so yebi oza de amona mayele. Aoyebi so te nde na remaka mambo ebele. Po yebi so wana ekoma siko fa gangela yo ou bien likambo moko fe salama yo si mobi ya foti nanga. Pona yebaki ke likambo eza boye. Nde na komika kotala ngo wana banda tokota na ndako oyo tokotaka na décembre siko toza na mars. Donc presque tokokisa 3 mois na ndako o mai na tia ba bidon na maite na mona yango kaka. Na mona yango kaka. Na loba so na mona pe na bina kotia na otia. Bande ko na ngeki ko arrivé semaine passée na bondeli nanga. Na lala bona bandi ko lota. En tout cas bolimbisi ndoto wana na lamuki na omubimba te na lamuki ka na parti o na oyebisa bino. Ezalaki na événement moko esalamaki na ebite soki mukili mubimba soki pe na France kaka en tout cas na yebi na ngate soki esalamaki wapi. Nde mbala moko mai ezate na bandako ya bato mai ezate. Mai penza ezalaki te. Bato bazoluka ba mai ezate. Nga siko na bi nga kuteresima naza na mai. Nga kuteresima naza na mai. En réalité boy mai non na tiete. Nga binga kuteresima naza na mai na babidon moni makambo yo. Nzamba lobaki totia ba mai na ndako totia ba mai. Ozomona siko ba mai ezate partout mai ezate. Siko nazalaki na ndeko moko azaki abotaki na maternité faina bimana kende kotala na maternité. Nde mbala moko na bimi pe nga wana na bandi koke na maternité mai ezate batu na nzela bazoluka mai baposa mai akomela mai ezate. Ngale na bimi na kesko kotala ndeko wana na maternité. Le nazokotaka na hôpital. Bande konanga hôpital solo. Okoki ko imaginer te
solo oyo ezalaki na hôpital. Nzeli bato nyonso hôpital solo solo makasi na hôpital nga pourquoi hôpital solo boye babi yo yebi te ke mai eza te na bapompe mai ezobima te partout mai eza te yango omoni na bahôpital awa ekomi solo makasi mpo moye nettoyage esalama malamu eza te epuis bato moye basukula eza te mai bato bakoki kosukula eza te mwa bamai moke oyo bazoya nango bazopesa quand même bato bamela me ya kosukola nde eza te. Bandeko na nga ndoto wana ezalaki somo nakoti na hôpital batuni ngo okia binga bina ke kotala moto aboti babi na pavillon ya basi baboti okotia zolo te solo eza wana makasi. Bandeko na nga nakei ti esika basi babotaka nakomi wana napesi kombo na eko ndo ozaka ndoto moko non tile na lamuki na ka somo nazaka boy le na kotiana kaka mazolo kabu na kotiana ba moko ndeko ona kende kotala botaki aye wana akainga na nzoto mama Deline solo eza na hôpital oyo solo banda na botaki lobi okoki ko imaginer banda lobi na botaki ti siko non na sukoli tenga bichiko loba boy abi oui mai ya kosukola eza te mai ya kosukola eza te ngana bikomo hôpital monene boye bakoki koyeba te ke un jour mai ekozala te batia bareserve ya mai koma bakoki koyeba te abi mama Deline bamai kako baoyela biso bauta kozwa ngo ndeti na balibanda na barivière wana ezozalaka mezi ka mai ya komela mai ka ya komela me babi ya kosukola tozela kaka me banda lobi na sukoli te mama Deline banda na bota elobi nga bisolo bona solo boye na ba nouveau né bazovivre na solo babi te bazwi bana balongoli bango mpo solo oyo ezala bien te solo ngo eleki makasi solo ndi esa de mort solo ndi doki soki bisola kopola abi te balongoli bana bake na bana quelque part po solo o babike bana mike bakoka te. Bandeko na oka somo nde na kolamuka na pongi nde na lamuki na pongi abi nzambe nango nini nde na ko comprendre ke ba bidon wana fona tango mai nazongi mo mke sima mikolo utoleka ndeko moko abengaki ngai alobi na nga mama Deline nde naza boye naza na mwana na ngai ya moke nayebi te mwana ngo vraiment soki age ni mais moins de 10 ans mwana lamuki na tongo leka lamuki na tongo ayebisi mama mwana mokie bandeko na oyebisa bino mwana mokie soko olandanga ti ata commentaire awa ayebi mambo na oloba po na tia audio ne eza te na deuxième téléphone te na deuxième téléphone mais eza na mwa kokoso eza na mwa kokoso deuxième téléphone ndeko nayebisinga mama Deline nabengi yo kaka mpo nayebisa oke naza na posa nayeba biloko nini oyo nakoki kosomba mpo na kotia bareserve na ndako mpo nayebi ke yo opesaka bamessage totia biloko ya reserve na ndako mama Deline nga natia nanga te mwana mpe ayebi na ye makambo wana te mwana moke ya moins de 10 ans je crois ayebi mambo wana te abi mama Deline kaka so mokolo nini mwana lamuki na pongi ayebisi nga bi mama nzambe alobi na nga yebisa mama na bino nzala ezoya na mokili nzala wana mwana na moto alobaki naza na audio ya mama wana alobi mwana ayebisi ye ke mama nzambe ayebisi nga mwana mpenza bi nzambe ayebisi nga nayebisa yo mama na biso osomba biloko ya reserve otia na ndako bomba po nzala ezoya biloko na bamagaze kozala lisusu te yango na mama osomba biloko se na biso na kamwa bi nzambe ayebiso bien nzambe ayebisi nga bi mama na bino soki asombi biloko te bokokufa na nzala yango oyebisa asomba biloko nzambe oyo nzambe aza bolingo akomopesa biso na message tina bana mike
donc yo ozoyoka kaka te koloba te ke nayokaki te yango video opartage on na bandeko ata bayebi so eza n'importe quoi problème te l'essentiel bayoka bandeko na ngai mwana mwasi wana ayebisi mwana oke problème te na osomba alobi mwana aza kaka soki azokende classe ake avaki classe abi mama osomba biloko wana nzambe alobaki osomba otia bareserve osomba mpe pati osomba pe mwana pe akomande biloko bana balingaka kobosana yango tosomba obomba mpo tokufa na nzala te mama abi mwana oke classe abi soki mwana azongi kaka eloko ya liboso mama osombi biloko oyo nzambe alobaki osomba mwa yabi te na nasombi te aponi osombi te abi te na osomba abi chaque jour mwana komo silika mwana komo soki akuruti kaka classe ayi mama osombaki te biloko ozosomba te mpo na nini olingi tokufa na nzala nzambe alobi tokokufa na nzala nzambe alobi tokokufa na nzala mama somba biloko nzambe alobaki mwana komo remake ke mama ondire azonéglige yango mwana komo silika bandeko na ngai eza molimo ya nzambe kati na mwana nzambe na bana na ye kembo likolo ose boboto na ye na batata bilembo na ye poase pelisa bango c'est ça nzambe na bana na ye mwana komo silika ekomi tan ya nzambe na bana na ye tant tozokende eza tan mo mabe bato bakolela bato bakosufrir mais eza tan mpe ya kitoko mpona biso bana na ye fu tosepela il faut tosepela voilà nde yango na ninga na partage wana bino ndeko wana komi kotuna ngai mama Deline koconserve biloko ndenge nini koconserve nalakisaki ye système oyo nalakisaki ye sous-vide eza nango eza premier ke ça po sous-vide nayebi kata ndenge lo aloso wana ekangami nayebi kuta ata 10 ans ebeba te kangami boum biboke oyo nayebi te soki combien d'années po o déjà 2 ans ebebi nango te mais lokola kaka naza mwana mayele lokola naza kaka mwana mayele na banda siko kosalela yango na change yango kaka même mais ebebi te bomoni ke na te nino fait de laurier na ai na kati na répété ok toyi sikoyo na ndeko mosusu ayebisinga ndeko wana nayebisaki ekuta atindela nga na audio mais atindi te nabi kaka nasala video poso nalekisi na oya osala yango te ok ndeko wana ayebisi ngai alobi mama Deline ndeko wana ayebisi ngai mama Deline makambo namoni okoki koimagine te namoni banyama mo mabanki ya minene bakiti na mokili bazo libanki yana soki adodi oka awa pa musunye longwe soki adodi aka musunye longwe do bazosasa bato do mwai ya kobima libanda eza te mwai ya kosala nino mwai ya kobima kesomba eloko kolia eza te tokangami na bandako tozwi banini fenêtre tokangi baporte tokangi nyonso epuis tozwi babilamba omonika na sa baporte badusu ezalaka na basa baporte totietie bilamba wana na sa baporte po mabanki wana soki atrouve ka lidusu na ndako na kokota adodi yo akotaka monoko na ye boye pu na lidusu ya ndako wana ekozwa yo nde en tout cas mokili ezalaki panike vraiment soki atie baaudio na osala ata deuxième video nango comme ça na ozwa baaudio na bango na olekisela bino baaudio na bango mpo boyoka nde mbala moko abandi koregrete ye azalaki na baprovision na ye na ndako alobi ngai mwana na ye moko azalaka pa na ye te azalaka place mosusu mwana yango azalaka place mosusu kuna azalaka place mosusu na olimbola yango bien lere otinda audio na ye na olimbola mpo makambo alobai nanga na comprendre mpe na spiritualité donc na mokuse naloba aza mwana moko na bisaka video mona alobaki ke
mwana na nzambe alobi ke bato baningani nyonso betaka bale na ye baosimba kisi me ya osimba kisi te nga nzambe na obatele mpo aobeta na ekipe nationale ya kimbangiste ekipe nationale ya Congo na ekipe ya kimbangiste na Congo nayebisaka bino nde sikoyo mama na ye aloti sikoyo ye siko azalaki na bana mosusu na ndako abi bongo mwana wana ye aza kuna mpo basomba ye place akenda kobeta bale ye aza kuna siko naoza ndeni azolela mpona mwana yango nde mbala moko aye kobenga mwana na telefone lere abengi mwana baninga na ye bayambi je crois ke ezalaki bongo me ye mosusu apesi audio na otiela bino yango na video mosusu baninga na ye bayambi bayebisi ye atuni mwana bo baninga na ye babi ye kutu komitungisama te biso moye tobima eza te mpo banyama na batondi ebele awa me ye azobima banyama bazododa ye te banyama bazosala ye eloko te kutu nde tozovivre awa akozi na ye mpo ye nde moto akoki kosombela biso biloko libanda azoya mpo ye le azoleka na banyama baosala ye eloko te ozomona ye moto azobikisa biso tofandi atokangami na ndako tozobika na pa na ye moto akoki kosombela biso biloko donc ngeli oba na mokuse ke donc madusu ndako deja so moto aloti mpe mo ndako ezalaka vi na yo donc vi na yo so eza na madusu yebake bakokota baododa yo donc yebake soki oza na baporte oyo moko ofongolaka ndeti baporte mingi ya vi na biso eza masumu efongolaka baporte jalousie likunya do oza makambo moko kaka oyo ezaki ezopesa nzambe lokumu te donc eza porte ya kofongama na vi na yo ozomona donc bakoatteindre yo banyama wana donc mwana wana donc banda osala eloko te yango wana nazokoasire yo mwana nzambe otambola na obanga nzambe mabe nyonso ekoya na mokili yo na libota no baobika swati na nsima na yo entourage no mpe bakoki kobika na nsima na yo ozomona donc ntambo wana kobanga nzambe po ete makambo nyonso oyo ezoya wana yo ozala affecte te na kati ya makambo wana ozomona mais tia provision zala ta na oyo ya moke otia provision ekosala yo bien toye na nani mpona sukisa na ligne te video oyo mpe eke na malgré molai mais ça va toye na ndeko mosusu autaki kotindela nga nde nabika deuxième telefone ya te mpona lakisa bino so na bino asala yango montage awa ekolianga nayebi te so nakotiela bino leta mais naotiela bino yango leri na osala deuxième video mpona naozwa baaudio bandeko wana nde naoyebisa bino bandeko na nga ndeko wana auti kotina nga bi mama Deline tala na baboîte ya lettre na biso babwakeli biso bapapier oyo ezoloba ke atindeli nga na ntangi yango ezoloba ke bakomia na exercice nayebi te so yo mpe ozwi papier wana na Paris surtout batindeli mwa bato na baboîte ya lettre donc o batindeli bato yango wana bapapier batindeli bato yango wana bino mo botanga yango nde bakomi wana donc na yango natieli bino wana donc elingi eloba nini elingi eloba ke balobi ke to se préparer donc pourquoi bakoki kotindela bato bapapier ya bongo babi ke okao likambo soki esalami bokanga baporte ya ndako na bino bofongola te na bafenetre bokanga bozelaka so boyoki soit na radio to na télévision to ndenge nini information ya gouvernement le bakopesa mitindo nde ofongoli kofongola te epuis na baventilation eza babiloko ezalaka likolo wana donc faut kokanga yango bien nayebisaka bino ke soki bombe ekwei il faut kokanga bamadusu wana nyonso ozomona donc batindi yango nazolakisa bino atieli bino yango yango wana bomona o bakomi wana siko bandeko na nga eske eza kaka pamba bonso mokili eza koningana te so mokili eza koningana te siko bana mayele ata révélation nzambe te je crois que mindele ebele baosalango bana mayele ata azwi révélation pa nzambe te lere azwaka papier wana bi bule tokangama na ndako toliani
babi tozela ti mitindo ya gouvernement aobelela ke bofongola siko baporte c'est bon. Boso esali 3 jours tolia nini, so esali 1 semaine, boso esali 1 mois tolia nini. Ozomona tolia nini. Yango bomoni bandeko na yesu kolamusa bino. Na yesu kolamusa bino tozala bafemme sage. Naotangela bino yango toke siko na Bible. Naotangela bino nini ya femme sage pour vous comprendre makambo. Ok na Bible. Na Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Tobanda kaka na tango ka nyonso mbangu po tozwa kaka tozwa awa. Boyoka ndenge bato bakokota na bokonzi ya likolo. Ezalaki na feti ya libala, bilenge basi zomi bamwinda na maboko bakei koyamba mobali oyo akobala. Na kati na bango mitano bazalaki bazoba, pe mitano bazalaki mayele. Bazoba bakamataki kaka bamwinda pamba, kasi bamemi mafuta mingi te. Bamemi mafuta mingi te. Nzoka ba oyo ya mayele bamemaki bamwinda na bango na milangi ya mafuta. Awa mobali azalaki koya noki te, bango nyonso bayoki pongi pe balali. Awa mobali azalaki koya noki te. Dole nzamba lobi na biso ke tala makambo ya ezoya bo se préparer. To se préparer. Eza na bato ebele babisenga mama Deline. Na tsaki na ba provision mwa piaka moko yaki na salelaki yango. Yo osalelaki ba provision no ya réserve otiaki. Piaka lere ye osaleli yango na message o na eko yebiso ke zongisa lisusu. Ate bele tata muke ekuta omwana botosi otiaki mwa eloko ya réserve. Lokola mobala azalaki korumela. Do bayebaki dele mukolo mobala oya te. Nzamba yebisa biso makambo ekosalama. Mukolo ane toyebi te. Abaki toyebi te. Ye moko ayebi. Ok. Yango ingela kisake ndeti biso ba o totiaki ba mai. Circonstance esami ke to changer ndako. Ole nazongisa su mai nazongisi te. Ti makambo aso ekuti nga na kozala zoba. Wana pende ezate ke mutu fa yebisanga koza zoba. Ngai mona oloba nga penda nazalaki zoba. Kuna na tiaki na nga mai bon apuka na tie te naza zoba. Do tozala ba zoba te. Na tiaki provision na nga na le yango ale nazongisaki te. Mutu muso bengo zoba te yo moko mimona ke oza zoba. Awa na kati ya butu moko na kati ya butu moto moko agangi mobali aye bokende koyamba ye. Bongo bilenge basi wana balamuki pe babandi kobongisa bamwinda na bango. Bazoba balobi na ba oyo ya mayele bopesa biso ndambu ya mafuta. Bamwinda na biso ezali kokufa. Ba oyo ya mayele bazongisi te. Mafuta ekokoka te soki topesi bino. Bokende kosomba ya bino na wenze. Bazoba bakei kosomba mafuta kaka na tango wana mobali aye bongo bilenge oyo mibongisaki bakoti na ye na ndako ya feti pe bakangi ndako na fungola. Na sima bilenge ya zoba. Dona siko omoni na tawa nako mutu ako po osenga muteloko. Nzambe pa za kapaba olobake. Et puis naibisa deja bino. Donc ezaku kozoluka mutu atiaki ba provision omona ete. Oyebi ndako mama Deline nazala même kwango yepe ndako omona pe ndako ome yango obeta porte bokoko mwa mundela zobima. Obeta porte bokoko moka mundele mutazo bima bandeko nanga. Otuna kote mama Deline azato azate. Obikamba mo désolé na bungi na oluka boy. Maman Deline doki c'est ça ndamba osala bongo. OK.
Na nsima bilenge ya zoba mpe bakomi basengi mokonzi fongolela biso ndako. Kasi mobali azongisi, nalobi na bino ya solo, nayebi bino te. Na 13 balobi Yesu asukisi boye, yango wana bozalaka na ekenge, pamba te boyebi mokolo te to ngonga te. Ozomona yango mpe nayebisi bino tozala bana mayele, tozala bato toza prudent. So oza prudent okoyeba ke natia nano eloko awa. Ata mama Deline alobaka kaka, aza mwa mwasi moko mama moko abimaka na internet alobaka bato mosusu baba yo yela biso ka ba nouvelle mabe. Yo yela biso ka ba nouvelle mabe boy baloba na ndenge na bon. OK, bon, problème ya te. Ba o mayele ba comprendre ka makambo nga na aka koloba ndenge na ye koloba boya mayele ba comprendre. OK, c'est ça. Donc tozala prudent. Tozala prudent. Nga na ekisa bino nga na bibande konanga. Botia na bino ka ba provision. So pe mambango ko sala manango te. Eza problème te o lia na oka biloko na wango. Elo moko ke kufa na eza nango te. Ozomona poso ke bebi nango so ke yo moko zaki mayele te po batela ngo. Nga naza kuna te po na bato biloko bebi wana bino moko bo batela ki onte. Yango ebebaki nango ndima penda loba mama Deline ozana na raison biloko na nge bebaki ponga na batela ki onte. Po même loso oyo sombi yango nga pe na sombaki. Même farine oyo somba surtout farine ekumela te nga pe na somba. Ndeni yange bebi te ponga na protéger yo protéger ki onte. Et puis là, tout ça, ba vidéo, tout ba bon protéger biloko wana. Biloko nga nido nange baby pe nazaki zoba. Po na sale la pena nido te na ndako ya ngwana. So na dako sale la sale nido. Na ngana ba no changer ango. Na ngana ba no changer ango. Do mwana mayele to zala bana mayele to rubale nyonso. Nzamba lingi biso to zala bana mayele. OK, nzamba za malamu. Toke na Proverbe 22:3. Tout en Proverbe 22:3, tout en yango so elobi na biso nini. Voilà, tout en na Proverbe 22 verset 3. Totangi na komba tata mwana pe molimo santu balobi boye. Moto oyo akebaka, donc mutu azaka prudent na linga leza kokeba prudent. Moto oyo akebaka amibatelaka po bapasi ezwa ye te. Mutu aza prudent amibatelaka po bapasi ezwa ye te. Bakontinue balobi kasi bazoba bakebaka te pe basukaka mabe. Donc mutu aza prudent amibatelaka po bapasi ekomela ye te. Même zoba amibatelaka te yango asukaka mabe. Na suki abandeko nanga no comment. Zamba mona bino tozala bana mayele po tosuka mabe te. Po bapase la biso te. Tozala bana mayele ndambe amona moko na moko. Merci. Elo ni na lobite awa. So o na lobite na osongo na deuxième vidéo mais elo na ina yebisa bino situ botia ba mai na ndaku. Ata oyo ba mai wana ekobota. Ekofuluka. Ekozala miracle. Oyo ka yo ozana na ndaku wana. Pona ba réserve po makambo ekoya vraiment ayisa bino botia nka na ndako esa na welo te fanda na wana ngaba mayo na tsaki liboso esali inane ona bwaka ki wana salaki inane ebebi pete mai ya pompe ebebaka te mai ya pompe otozana ebebaka te na sali inane ba mai yango eza très bien ozomona eza très bien. Donc on mélange peut se filtrer yango olongoli ka calcaire okomela yango. Donc nzambe amona amona bino ata ba mai akomela nga na baki tu ba mai akomela zaka ba mai wana ba bidon na lokwa ba bidon ezaki na ba pétrole to lokotaki wana wa ba 25 litres ezaki na ba pétrole l'air efandi na mai pendant inane le na boaki ba bidon na propre ba mai ezakutu solote. Donc o mela na ope yango vraiment Nzambe asunga bino lebo ke na nzelo moni bidon lokota biso to lokoti ba bidon na l'accepte modèle ba na l'accepte bino de modèle ba bidon auto lokoti na nzela ba 25 litres. Donc au moni bidon lokota
so ozata na nefis kata 10 bidon na 25 wana obombi ngo quelque part ekosunga yo ekosila tata kutu 5 kaka ata kutu 5 kaka azalaka na quelque chose na ndako po ndenge bakomi wana nde nalakisi bino na makambo bakomi wana ozomona soki eza ke eza mibongo kisala biso une semaine foza quand même na mai na ndako ozomona soki mai ezala sawa bo soki eza te biloko olia fo ezala o quand même nzambe amona bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino oyo nano s'abonner na chaîne Adeline TV te s'abonner a to partage makambo eza spirituel nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.